là où mon amour est loco oyo. Et à mon amour t'as collé que ça. Voilà. Amoni yango. Amoni. Ah, tu as un spectacle, les gars, Bangkok, Bafulaka. Bafulaka. Bangkok. Nazoloba na simbi yango. Yo moni nazoba lusa yango na koti na sama kolo. Na koti na sama kolo. Ah, ndio simbi wana kaka ndenge na simbi yango. Botika na yo sinyala bisusu na. Uzwa yango. Tala. Ebimi. Eza symbole. Eloko mususu ezali. Sala le moi si basala boyo bota kate benga numéro wana ata libalo sali 45 ans ngana ko peso ata bana mibale ya souvenir iko sala ya milimo te ndenge za ba mso mona ya bota mikizeni mona ko sala baba te baba te so na banda na zawa soko zana moya ba pesa kinto kinamba please loko yakana ye nazoli misa kinto sur place pe mona zongi. Tu peux me contacter dans le monde, partout que vous êtes. Mon numéro est là, plus 243 85 488 31 28. Plus 243 85 488 31 28. Plus 243 81 52 73 964. Chef Diata après ce numéro pour te citer na excusez de citer na likambo ya portefeuille magique pour les yango de citer na yo voilà ce qui bolingi bo chef Diata na makamnyos o jolaki azala prison o asala kiboy o tokemonal o pou o zakala ha tous les nyos ya bokoko bozoluka bobenga ngai bozozonga bisika moto bozozonga 082 34 25 993 Soko Bengela la plus 243 21 plus 243 et ça pour jambo kati nenga kwa na mala kina déjà le gars la pesa ki nenga ya le 082 34 25 993 solution nyoso ezali le mabota obota kate tokenda bacho batsala ata mobali oba kocho batsala o mwasi basala boyo bota kate benga numéro wana ata libalo sali 45 ans ngana ko peso ata bana mibale ya souvenir iko sala ya milimo te ndenge za ba mso mona ya bota mikizeni mona ko sala baba te baba te so na banda na zawa soko zana moya ba pesa kinto kinamba please loko yakana ye nazoli misa kinto sur place pe mona zongi chamudega na uzona ba na émission mususu tolo milana mazoko yango na kuzoa minute pour tomeli déjà temps exata to solo yana no lisolo ya portefeuille magique existe ka portefeuille magique na magie portefeuille magique ezali ko yaka vraiment boye to zana na pemini yawa portefeuille magique ezali portefeuille magique kozala te ndenge nini bongo lelo ozoyi ko bazokende koyemba keno Heritier Watanabe aza na portefeuille magique bongo Heritier Watanabe abotamaki na yango te na bachance oyo azalaki nango na babisika oyo akutanaki nde ayebaki na kozwa yango portefeuille magique ezali yango esengaka mpe makila te bon ezali na baportefeuille magique oyo eza keno ya lelo nautilize na nga kaka lelo nasilisa na ngai bapesi yo na dire na yo aussi mais oyo eza keno ezali lelo na lobi bakosenga makila ponani osombi obandi kojoue nango mais rénovation nango après 5 ans il faut qu'on renouvelle donc bongo na mutu te non ezali bongo na bongo après 5 ans rénovation donc mallette magique ezali yango pesa makila mallette magique ezali mutu moko tozali na biloko mbongo mallette magique wana foka na mutu ezali mibale ya lobaka kaka ezali singaka mutu est-ce que mbongo nyonso toliaka mutu mbongo nyonso eliaka mutu ndenge tokuti koloba ke richesse de la famille nkodia ezolia bato te mosusu ezolia bato neti oyo eliaka bato neti oyo nauti koexplike yo keno batikelaka ye atika na kopesa epa mutu yakangami na yango kolo nango oyo atikaka yango nde ntango abandi kosala vengeance nde ekomi kosakrifie mais oyo eza ke bapesaki ye moko tata apesi yo yango oyo atikile banzela mibale te so malade ko yango eza ndenge wana ya mbongo ezali ya mbongo
ndenge bakenda ko recevoir mais bonganga oyo na ye oyo initienga yango na uti koloba valise maziki mbongo nyonso to eza ya makila te hein est-ce que mbongo nyonso to eza ya makila mbongo ekotaka ya makila oyo oyokaka oyo bacriminel bakotaki babeti yo ozwi mbongo wana ekomi ya makila mbongo ya makila neti ndenge bazobunda na este kuna bake pupupupu bazwi makila bongo moto oyo ake kosala diama na motoki na ye apesi motu te aye parteki awa avwami na ye azwi mpe mbongo asomi lopango asomi motuka bongo makila yango apesi nani ebele bakende na ngola bazwa mbongo est ce que bapesa bato bamusu bateka misapi bamusu bateka mikongo mpe est ce que yo yebi bato bakende na ngola bazwa mbongo te ti lelo oyebi keno immeuble wana ya motu azwa mbongo alunda mpe oyoka te na famille na ye keno asakrifia te mwana mpe akufa te mbongo ya eza mbongo ya lumière ezali faites attention yango ozomona bato bazobanga na spiritualité keno mbongo nyonso tu eza ya makila eza ya makila te ezala omona mwa eloko oyo yango nauta kolakisa biso ezalaki misala susu voilà amoni yango amoni toza na baspectacle kaka donc bankoko bafulaka nzambe bafulaka bankoko nazoloba nasimbi yango yo moni nazobalusa yango nakoti na sa makolo nakoti na sa makolo nde osimbi wana kaka ndenge nasimbi yango botika na osenyaka lisusu nani ozwa yango tala ebimi eza symbole eloko mosusu ezali sala ezomi kaka lisusu wana bana ezali tolakisi soki bokoya bien yango bien est-ce que yokana yebiso bozo comprendre te lisala oyo na bafete boliaka nini keba ezwa mbongo ezwa mbongo okiba mbao na mbongo na bafete boliaka nini pardon ngai soso lisala te fete nyonso ezala ya bonane ezala ya nini babomaka nini soso ata ya chambre froide aza soso te azalaka na baprime te yango omoni eza richesse soki mpe olandeli eloko chef de ata asimbaki lisala oyo ezangi te chef de ata alekisa nano eloko wana misala ezali na mpomo misala ezali tala richesse lisala azofula po akendaka partout na monde soso boliaka ye partout dans le monde yango omoni keno nazokolobela makambo oyo uti koloba baportefeuille magique kolia yango somba yango bitabelia yango pardon tika ngai te wana mite spiritus tozwi mwa temps ebele par rapport nde faye tosolola yo oyebisa nanu baye nyonso baolanda ye lelo eza pour une première fois balande na info plus oyebisa bato nyonso oyo balingi kocontacte oyebisa bango apart na kocontacte oyebisa bato nyonso oyo bazomona oyo lelo oyebisa bango nini bapesa yo confiance ke mosala ezali motu nyonso tu oyo azolanda nga na monde mokili mobimba depuis au voyage à l'étranger voilà alors pesanga confiance que ce soit à l'étranger je suis capable de faire des transferts là où tu habites la solution exacte. N'aie pas peur des choses, n'aie pas peur de quelqu'un. Napesaka bato maboma te mbala liboso bokotisi ngai awa nde nayambaka bakilia ya ndenge na ndenge nasalaka bamisio te naza na richesse de la famille oyo nazoloba toujours yango esalaka alors yango nalobi keno balobi mambo oyo bazotingamatingama bajournaliste lakisa bango bamakambo nde omoni ngabi nasalela shwa na bino bino nyonso tu oyo boza na kati ya capitale na baprovince ya Congo ailleurs de notre pays, même dans Congo Brazzaville, même en Angola, Luanda, Europe, partout. Na yebi ke ba magie na bino kuna na Europe pe yokomi na ba faillite. Okomi ko regretter net oyo na salela ki musala na Londres, mwasi basali na musala mwasi akimi mobali akimi na mbongo ake Canada ya tikali. Tango ba pesi bande kone ya awo ba yoko contacter ngana ye na WhatsApp. Tango to sangisi makila to sangisi pe bolingo to sangisi connexion tango to salaki makambo nyonso surtout mobali azongi merci papa merci vraiment merci cadeau na yo ezoya na ambassade atindele ngai mwakole na ngai ya moke benga ngai toujours na WhatsApp ndenge na pesa ki au plus 200
koda mboka ya Willy Mouchen wana pe zola mbwe sila kamiyoite azali mwana ya bandu futila oyebi singa fumbo plus 243 85 488 et 31 28 benga pesanga confiance ozo solution na yo ezala ya bozuna yo kuna na poto misala na yo ezosimba te solution mbala moko yango solution mbala moko suka na question na suka kozala meta spiritus na Kinshasa nde toza banga nani na bato basala misala yo ezosala bon to respectera nani to pe ondi magana tangela na singela na ba mystérieux tangela nga 5 ah bon tozali na respectaka Edingwe parce que Edingwe na kutana na Edingwe na epa ya grand frère docteur Séraphin Malala que son âme se repose en paix Edingwe parce que na yebi oyo leselonga na yebaki yewana o ba yebaki Séraphin Malala kuna kanduka bambinza donc partout na capitale même à Kanaïti na province le grand maître Séraphin Malala oyo ngana yebaki yewana Edingwe nde moto basalaki na ye et puis moto oyo asalaki ba miracle ya makasi non apa na te kokutana na ye lisusu Edingwe ate kobunda na masamuna ngai pe na bakampagne ya makambo na ngai na ba 316 même chef d'État yebi Edingwe donc à part ye bazate na kosala bonganga ya Kinshasa te ya bafrappeur te il faut nazonga na village na tal naki mokozo mabele ya base na basetre soki na li awa toujours il faut nazonga mundela aliaka zonga kanapo na poto ngai soki na sali awa na moni mwako kosi faut nazonga na mabele ya basetre Kinshasa qui m'a gâté change gâté donc voilà merci maître spiritus na nani chef diata merci vraiment na ndebe ya nenga et puis vraiment dans un temple na bango na moni na boyo tuna ba question mais toujours cité na biso merci na ba yeneso ba Holanda biso na info plus merci na ba yeneso ba Holanda biso na Congo défi merci ma caméra ndeko Ouseni Sasi mon DG mon cordon Boutman de Mumba tala place tala musala mambo ni mangado na vanda ka téléphone sonné ya kama na ya donc on a une place na za awa c'est ma toute première fois donc que va faire attention chef continuer avant na suka ya mboka nde sika temple ozomona ezana suka mboka donc tout ça vraiment on a rôle ba place tout ça oui ça ne pose pas un problème tout ça ezaki tozali na nzela ya buma epa ya koko kinzenga Antoine to amana ndela buma donc awa madona ye matala faire afanga kana suka kote yamba ba ministre kuna awa kote kuwa déjà ba kometa te ministre kote kuna ba mona ka yena télévision kuna ba komona yete affaire ezali et puis na lingi na lobo kaka numéro na pesi na de équipe nyonso ezo beta na Kinshasa wow soki bolingi kaka na fule équipe moko bobenga numéro na pesi bino eza match pa kuata match avec une grande équipe boya na kosala pe ponga na kutana na ye moko aza kuna na kati bonga ba bobo ezali biloko ba koko ezali ana koma merci wana chef diata nto bobenga na numéro wana na toujours clôturer na biso kaka poto na biso na lingi na pesa mutu na mbote nani wana ko nani lisusu wana yosela kabatu te nalobi nazopesa abesil bisiko ozali napesi yo mbote nde Edingwe epe na pepio pepanga kitoko mosala ekende liboso wana chef diata apesi bato na ye donc na mon DG mon papa mon cordon man Lumumba mon vieux babi moli agence Baden Oversi ya conseil qui va dit vraiment merci na bino ba nyonso ba Holanda biso na Congo défi merci na le boss Bridel Matutu maman Priscille Chango donc passant notre partenaire ya Congo défi patient Bidoya Schubert Kaz donc visa Caroline du Nord Schubert Kaz visa Caroline du Nord ben nyonso ya Bob Niwa Nzamba bilamba na pompa Joana Ravel Bina Massa na ngai Jobo Kebokata Rachid Nyonga
équipe de Saint-Etienne nous sommes à biso s'abonner massivement na Info Plus Motenayo na base tout la Joël Côté Motenayo et 100 pour s'abonner. Écoutez le numéro Moussou Talaka Ande Moussou Tomena donc la bouma donc peut-être la première fois bakoto belé pe bakuma awa na muté donc pour la musala nanga il y a même comme côté na temple il y a maître tous il y a grand maître spiritus et puis na chef Biata vraiment bayamba kinga to kuta na numéro Moussou bye merci.